Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone aye titango et HP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un kitoko na kotala vraiment. Bonjour fidèles téléspectateurs, chers internautes, amis à www.ehpmedia.com. Moi je m'appelle Zebede Makaya Akutaga, votre humble serviteur. Aujourd'hui je suis à la commune de Matete. Je suis venu justement pour l'examiner le comportement de Matete. Comment est-ce que la commune de Matete doit se comporter vraiment? Toujours moi chance à autant pour la Batinelle et Belé, vous allez découvrir Batinelle à Matete, comment est-ce que Ezali. Vraiment c'est la honte vraiment. Au Congo, on a mobile à Mukolo, il y a 50 ans, c'est 45 ans. Mais à ce sous-banatinel, sans crainte, vraiment. Ma tête zalagi boete, tu ma tête zalagi on est britannique, vous savez, ma tête commune à Matabo, il y a Bosolo. Dès qu'on a pour ça, pour ça, de Ronangai. Bonjour, de Ronangai. Calmez-moi ça. Bonne santé. Pepele Makasi. Nengo Baki, ma tête, ma tête zanengini. Ah, ma tête, yolo, ma tête, lo. Ma tête, salité, ma bé. Au côté d'atinel, ma tête. Mais là, ça limita, on a fait taper ma tête. Ma tête trop, hein? Trop. Ma tête, ma tête, ma tête, Basubara na batinel, basumbara na batinel, marato. Marato pena, ya beaucoup de milliers. Mettre ma tête ensemble mstala comme il faut. Ah, ba bourgmestre ngwa lelo, est-ce que ça mona matete? To éviter, pour ça mona matete fa landela matete na bango. Bourgmestre faut za la mona ya commune et pas landela commune, ezala moi bien. Neti ya biso mona limité, a landela pas mona limité. Tu aurais pas mettre tour la limité tout le monde la commune limité n'engezala. Toi limité déjà. Ah toi. Toi au monde sigo, non ça n'annonce. Ah toi cette mairie yaka au monde ngo. Très qui toi maras. Chef bonjour hein. Nani to solo no mukema 30 secondes seulement. Bonjour de Konanga. Bonjour. Au tambo la trouper dans commune Matete hein. Bon commune Matete dans tambola parce que naza photographe faut que tambola passe partout. Matete o ebaki na Matete alelo zanengi nini. Te Matete o ngana ebaki ya lobby na Matete alelo. Ah, échanger mon dans parce que potopoto et commune on passe partout. Hein? On partout. Bah on passe partout mais potopoto ndé commune on penser belé salité. Fait bah quel niveau nyo c'est ça. Qu'il faut voter bourgmestre moi ba commune nyo c'est tambola. Bourgmestre ni zotia commune est propre lelo na kata kisasa. Bon, oyo penza agocha propre. Ezali moto azali na volonté. Bourgmestre ni oyo monde déjà au sala kitoko na kata kisasa bourgmestre commune ni omoni. Ah. Commune to tamboli. Nazomona te. C'est vrai? Anamona ta bourgmestre mon côté. Merci de Konangai. Nzamba monao. Elengezala moti papa. Toko solo mki papa nangai. Bonjour papa. Bonjour. Papa ozali mwana kini akala? Si. Vous savez combien d'années na kisasa? Ah na bota mi na koliawa. Okola kisasa. Kini oyo ebaki na kini lelo zomona différence nini? En tout cas différence eza munene. Ya nenga malamu to nenga mabe. Kinshasa la belle. Il y a belle époque Nabiso. Na Kinshasa lelo, o ekomi Kinshasa la poubelle. Donc ba salité partout. Donc l'autorité on dirait n'est existe kate. Okota commune Matete. Si na kota ba commune. Matete oyo ebaki na Matete ya lelo. Parce que tout ça tourne Matete. O biso to moni to comparer na oyo moni. Matete ya lelo za nini? En tout cas eloko moko te. Eloko moko échanger te. Yo ko ebisanga ba fula wenza Matete sili. Hein? Oko ebisanga esili. Est-ce que limité au Toebaka à 17h, yo comment on a limité au Moutoumouine? Au moins, na ba poubelle sous ba foufou. Exact. Dans la saleté. Partout. Papa, autant bon la ça na 24 communes Toebis. Et comment 25 hein? Il va commissaire ngo. Non, exact à 24. 24 communes ça Oyebi. S'il faut voter pour bourgmestre moko, au voter pour bourgmestre nini? O so cette commune toujours propre. Et ko banana no boni wana na beli liboma. Na ko voter bourgmestre nini po ba ela kashida ya zo mona ba taxe mais azo tia propriété te yebisanga na commune na Kinshasa bourgmestre nini o so moni azo sala musala yebisanga bourgmestre nini. Merci papa. Ngande mutu nazo remercier bino. Merci papa. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, il y a www.ehpmedia.
totala siko commune ya Matete, totala batinel ya Matete ndenge koma. Tomonana. Matete comment pays vie hein? Jamais. Interview ku bakoloba bazali po ba full bazobanga na nenga nko yo kanda ngoni batu babanga ndeko loba Voilà. c'est l'autre ba full na bango ba mabula wese Tu filmes sur mon niveau filmé, so pour y bâtir. Ok, kanga. C'est quoi le moment quoi? Viens, on va remettre mi voilà qui va go sous. Bonjour fidèles téléspectateurs, comprenez, je suis dans une tunnel ici à Matete, na quartier Mutoto précisément. Bon bien on mikolo la tunnel la plus sale de Batouazoloba. Bazoboka ba full ah makasa na quartier Matete. Ah Matete vraiment. Matete Djoubek, mais aujourd'hui Matete échangé. Batou Balobi. Nini ezo sala commune Matete za salité. Bourgmestre Matete Zalito azalité, s'il vous plaît. Tu es dit que le premier ministre Matata Tampone vient de démissionner. Est-ce que Bourgmestre va démissionner? Tu es évité pour Matete comme salité à boy. Maintenant, on a sa salité. Ndeko, poussana masa. Poussana, bonjour Ndeko nangai. Bonjour père. Toza na quartier ni Mutoto hein? Toza Mutoto na commune Matete. Commune Matete. Ndeko, tout le monde est vraiment salité makasi. Qu'est-ce qui se passe au juste à Matete? Père, quand on moni boy, soto lali to lamuka matite bakisami do bakisama chaque jour. Soto lali to lamuki e bakisami. Na ba nie ko sumba partout surtout so ke boy kuna na coin kutu kuna koloba kutu te. Donc to respirer ba bilo mo boy et ça la raté ta bana mike bazo vanda awa. Donc impossible bena to vanda na salité boy. Est-ce que ONU britannique to yebaki Matete? Ils ont gardé toujours même au stature na ngoto ONU britannique na minute oza okitase. Eza okita. Eza okita tellement salité l'équipe mingi na batinel ya biso do eza okita. Est-ce que bourgmestre a yebi marambo te? Ayebi makambo nyonso. Atambola pas la visite pe la commune ndeza. Atambola raté. Ya atambola ka ba côté sa propre ba côté na kati ya raté. Donc quand on moni bo salité ba nie partout ba maman o lela salité. Commune Matete. Commune Matete do comment que c'est soni. Commune waze quoi. Ah, papa na ngai waze kwa ngona ba te aya to aider biso pona mona ba ko kate. Tela bina tinel l'état boy pena boy père yo mo zona mona no tinel non. Asi déjà ba image bo ba ko illustrer en direct. Ah. Oui. Père na sepeli mais to senka na congolais kaka atika ka bisalela mabe. Pour nyonso o ezaka biso moko. O sali salité sala tama poubelle mo boy so bata salité baye obwaki. Bino bo sala mo poubelle o moni ke buto koki. Chwa na tinel obwaki okena yo. Sko obosani ko bengi sungungi na tinel. Tangu ngi na tinel osani okote na ndaku. Salité pe lobinga yo ko sala ba toilette ka wana ete so ba toilette sila na ba palin.
bato bakomaka kosala ba toilette partout ça na sacha zabwaki ka wana kaka les toilettes comme na chasser ya viva sumbi akangi lizita ayo sundola ngwa lo kwesa mbongo tant yo au fond la boye okutena na far west donc ma plein merci ndeko nanga kombo nani kombo nanga Varan Jogo. Merci Varan Jogo. Merci père, merci. OK. Ndeko na mso mpanza bonjour ndeko nanga. Bonjour. Donc tolinga ka tolo ba poli ka motele ka commune na matete kaka. Ya commune moko boye eyebani mais toza entouré na salité. Commune na matete ya commune moko eyebani na niveau Kinshasa. Et o permettre que na ba niveau commune na matete na quartier Mutoto et da ba niveau salité oyo bato ba na ba ngungi na ba matiti bato bazo suba ba nyei na ba portail ya bato tozo e baté e pesa biso soni mabe. Donc la miti opena full na kati matete. Full mabe tala ba full yango tala. Il faut bo filmer yango bo la ça penya e mona. Beaucoup que c'est une équipe très forte. Beaucoup mon bourgmestre na bino matete bongo na non papa ba iloga ibene. Matete boy tala boy ne comme boy. Bon c'est équipe on a te. Togo sala ba qualifier biso ba ndenge mosusu. Et senga bino moko gouvernement bo sala. Biso to sala ba qualifier biso kuluna nini ba sali kuluna ba former kuluna biso to sandeni. To na force té. Voilà. Merci de Ronanga. Ça va. Tu na kati matete to ça précisément na quartier Mutoto. Quartier où ebani makasi na kati matete. Ça va? Quartier ba courageux, OK? Maintenant tout monde salité moko bien organisé na kati matete na Mutoto. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, merci na question posée mais les problèmes sont en nini. Premièrement, lui ya ko évacuer ba imondis oyo bozomona wana na matete. Ezate. Poubelle toyebaka à l'époque année passée zalaka ki toyebiki na millier mo na quartier Mutoto tozana millier mo bachaka ba imondis ya quartier Mutoto mais aussi longtemps na moment oyo ezalaka te ezalaka na tous les communes ba poubelle na bango ezalaki l'état aza capable hôtel de ville aye atindi ba engin aye et ça l'évacuation aye bi place oyo okende ko déposer mais pour le moment ba millier wana ezalaka lisusu te et comment ba parcelle ba tout ba occuper yango et comment ba na ba responsabilité ya batu ezaki na tamo honorable Zakri baba sui asalaka shomo ba no bengango opération Tinela est-ce que opération Tinela ngo esimba na kati ya matete tonne. Opération Tinel ezalaki bien, ezalaki opération bien organisée, mais les problèmes ezalaki nini? Ezalaki penza na objectif té. Pourquoi? Place ba imondis wana batu bande ko évacuer. Bando ke nangwa. Est-ce que bazaki na bangé au place ba ke déposer ngo? Ezalaki té. Place ba kende bois ka babilo kwa ezalaki té. Les problèmes ezani ni gouvernement à se prendre en charge. Ya kozwa ba responsabilité na ye. Ya kozwa na poto seul le tozo confier États-Unis tozo confier France et ça pour na nini bazana salubrité o eza assainissement o eza sur place et ça uniquement pour na kaka mutabwa ki bouchon mutwaza wana lokoti donc ezate ko po ba localiser soki ndeni te eza na bateau baza engagé aussi longtemps ce muto se retrouver na $1000 ou €1,200 par mois. Est-ce que yebi a rolinga kutu ki asangage ata kobanda 24 heures si 24 kuta rolinga sata 72 heures bien dépassé point yebi ka se retrouver mais un mot pour le bourgmestre Matete. Est-ce qu'il est compétent? Mais les mots les problèmes zanini bourgmestre ya Matete azana est compétent bongo siko soki azana na bateau baza volonté ya ko asangager na misala yango te awasani faut kendo kanga batu na banda ko makasi po ba asangager na misala yango. Faut pas s'organiser pour na misalango et ça la nini et kende liboso. Merci de OK, merci pour la micro tendre ngai. Nini constater na kati matete ozali mona matete koli na matete et aujourd'hui matete comme nini te matete comme na fulu ngala botami na matete na kola matete na tangi na matete na bali na matete moi c'est na matete ngambe moi matete mais auto mona suko na quartier Mutoto et comment le biso sincèrement. Toi, on a marché au Yamatete, dans la ville à Kinshasa, et ça, 4e marché, c'est-à-dire après grand marché, toi, on a Liberté, toi, on a Gambela, et puis Matete. Matete, le saut italiano, au côté de Nakati, vous aurez la chance beaucoup de Nakati pour le monde. Batongango très bien. Et t'as là, Jéza. Mais tu comprends, n'a pas continué, on va diriger Matete. Ils ont accepté, batika ba maman, batika na balabala. Donc, va venir et comment, yom toza mutu kano po bimana balabala. Il faut ba no bonde la maman na. Ba maman na ba uta so masina, so uta kisenso, so uta wapi. Mba bibi c'est sur quartier. Maintenant, où est allé assainissement?
Est-ce qu'il faut un gouvernement et un assainissement ou bien population puis na cadre na population et bien assainissement? Non mais population ça assainissement de cher ami. Pendant la journée au combo le pango na au tiki. Maman na avandi net na coin wana. Ado yuko ndi maman avandi awa muta suba na simana. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Mais le ko les a la quartier na été, ils appellent sika na été ya bit na eza ateka akende. Akotika bana basali basalite nyoso place wana bino lobi na tongo boye ba jeune na biso ba lembi babo maka muto ate po mkomso mona leta ya biyo peka oya susu oye awa bando laksaka bana mateteta babomi. Mais chef, chaque 15 heures na mona ba agent l'état ba ko Congo la mbongo na ba wendia. Donc c'est que l'état vraiment eyebi que place boye marché comme na mutoto tout ça l'état biango ça maka mwana te wana ma leta ba ebi soki ba ebi yango bazo ambongo na bazo yango za ambongo masala maka na bango ailleurs mais ba c'est ni quand même à milieu. Qu'est-ce que vous reprochez na bande ko na biso ba autorité bazo gérer matete? Non mais marché te bazo ça va maman nyuso na kati marché so bazo si bango na kati marché ba venir na biso etika la ezonga ndenge za ekala biso moko siko to banda ko mi reprocher voisin ndeni liboso no tika en salité tika en salité. Pendant la journée, nous ne pouvons rien faire. Même la population, par rapport à l'autorité communale. Il y a un colonel, il y a un bourgmestre, il y a un bâtonnier sur Anna. Il y a paisible situation vis-à-vis de la. C'est pas normal. Bourgmestre a avant dans la matete, avant dans la gombe, sur la gombe. Et pourtant, moi, la matete, bota ma cola la matete. Les là comme bourgmestre à la gombe. Mais tant de c'est pas normal. On a le bano tout non batunyo so ba ebe a matete biso to botama to kola to tamsa vélo l'église catholique to mona wenza ata so ba ndimi azo kambongo na yeme ba pesa batuana ba sala mata ba latrine biso le to eba na mike na toilette ya wenza na ba futa à l'époque ils so ba enza ils so combien na mais le zata et batuana oh ba ya ko ba 1000 francs le matin et 1000 francs l'après-midi ba sala mata toilette mutana okenda. Regarde comme moi les cas ici. J'ai mes petits enfants ici. Et ça va on. Merci chef. Merci. Merci. C'est à moi de te remercier cher ami. À la prochaine. Merci. Rien. Oui. Vous avez vu, rien à commenter. Kinshasa, Kin la belle, aujourd'hui Kin la poubelle, un pays riche comme la RDC. La fois dernière, je vous avais dit que ce commune à Gombe comme salité et comment sort Zani pour la commune de Tigali. Ce qui Gombe, siège à l'institution surtout minene et comme salité. Bon moni ma tête. Bandero Bokenda Potokala, Botika ma tête. Vous avez vu. N'atteint comment mon douté. Ce n'est pas comme Bobo Gigal parce qu'il a filmé Kitoko. Aristote Kitambala, Lux Pereira, mon toilet Aristote Kitambala na bolingo. Qui est moi je m'appelle Zebede Makaya, votre chroniqueur professionnel dans une chaîne sur YouTube professionnelle et devant moi un caméraman professionnel, entre ses deux mains une caméra professionnelle.
Je vous dis au revoir, Patrick, miroir de Matete, autrement dit Diogo Kouloué. Bye. Ria, vraiment, débitez-moi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema aye Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Gordon Dudu Kembeli, Edo Amani, Gordon Dudu Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Sita Gayare, HP Media Sita Gayare, HP Media, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga HP Media. Nalinga EHP Media, nalinga EHP Media, nalinga